mais pour to marché va monter papa za papa. Héritier Watanabe aza déjà soldat, il y a Makasi, le suprême. A botama na chance na na lumière na mais coup de pouce à papa na ils appellent grâce. Mais pour to marché va monter papa za papa. Héritier Watanabe aza déjà soldat, il y a Makasi, le suprême. A botama na chance na na lumière na mais coup de pouce à papa na ils appellent grâce. Terre ne bazana mututo azana ba fanatique na mututo azana ba batu na comprendre ambulance ana batu balingaki na ndeto sele mission baza batu finga na batu ba sepe ba animateur wana ba bodo mutu mutana nene siko tsa coach ya Congo boye c'est un peu difficile. Bonjour très chers abonnés de Beaux-Arts Télévision, bienvenue dans votre émission qui est présentée par le vôtre Roméo Matadi Tonton Bombo, autrement appelé le bulldozer de la presse congolaise. Oh Lingo Boula, je m'en fous. Aujourd'hui, dans notre émission, je suis avec mon invité, un animateur très talentueux qui évolue au groupe La Team Wata, d'Héritier Watanabe. On va parler de tout et de rien. Avant de beta les solos, tu vas tourner et les cas qui n'engagent ni marambango et qui n'engagent ni bandembo album ou sikezo qui n'engagent ni d'autres solos, kakandenge zalaka. Avec votre humble serviteur au Nazana pour Nabino, devoir n'angizara pour na informer na bino biloko ki to kakandenge na lobaye na bino qui awa bozala d'ici jamais parce que ba actualité ya kafu et kezala a. Avant tout, je dis un grand merci au Dieu Tout-Puissant de m'avoir accordé ce fait de vie. Et puis à mon pasteur Joël Makoba, ma maman chérie Banza de Mille Cécile, ma conseillère Audrey Luzo, la battante, moi ça l'équipe de Salasson et l'Enguerre, Bizé Anwana, Rose Raja Boutania, ma petite chérie Priscilla Pambo. Dans les lois forts, tu sais qu'il y a beaucoup de dit, tu m'as dit ça, Priscilla Matadi. Je demande à Rabi Matondo, au hasard sur ma caméra, à Fongola Bisso, l'invité, n'a pas de ma solo candé dans le baby noir. Bonjour ambulance d'Angola. Bonjour, bonjour. Rasta Dinero. Animateur azo bouger qui chasse azo bin ça veut dire so emi mamité c'est quoi na kinité. C'est quoi ni matadi. Ambulance d'Angola. To moni bino bocho sala ba tourner na liba na ba est Mboka na ba province bo sala ba tourner. Tournango et le kindengeni. Est-ce que réussite est totale? Bon, tout d'abord, avant de bonjour, bonjour na Cosa Nostra en direct de Paris. Bon séjour là-bas. À moi tour pour travailler trop. 5 fois paiement. Bonjour na César Pachouti en Loboko Nzambe. Bonjour na Audrey Luzo la battante. Bonjour na Christa Luko qui poto na poto. Sans oublier mon ami Roi de Gaulle, soldat du peuple. Bon, bah tourner les gars, il bien. Disque ça na succès, c'est un bobimi, bokoti bobimi, mais tout bêti pena tourner mon moulai. Même dans banda coup, bébé blerdi va déranger qui papa n'engeni ni ka ok ozongi ok. So pour qui était au liande. Bobeti plus ou moins dans combien de villes? Bon, to beti na lu, to beti trop, to beti na Lubumbashi, to zongi, to beti Kolwezi, to beti na Goma, to beti Kindu, to beti ba Bukavu, ba concert to beti ba 3 concerts. Beti na Kindu. La manière dont tu as des concerts. Concert, on a concert privé, il y a VIP, on a concert populaire, pour le public est déclaré. Le Bumbashi. Excuse, tu bêtis trop. Tu es sur la Kolwezi, tu bêtis VIP, tu bêtis. Goma, on a sous tu combien la Goma, tu bêtis vendredi, samedi, dimanche. Tu as Goma, tu as Bukavu, tu as déclaré, tu as fait beaucoup de sous Bukavu. Tu as Bukavu, tu bêtis concert $50, $100, $30. Donc, après tu zonga ki sous kin to tikaki orchestre héritage atikaki mouvement na Bukavu ndebso to zonga ki kin poto beta na mariage mo na fête mo to na ngoto yika mo quelques musiciens aller to région d'orchestre to beti ndeto yaki ya mo ne sera fa pema azape mutu il faut pema azape mutu donc beti ba concert na ebiki ezalaki bien toto atembe musala ki toko déjà bambote ne sika place azali ambulance d'Angola. Tomoni générique album et bimi héritier. Générique et frappa qui mal très fort alors. Générique et beti banzembo ya rumba tozoyo kamoto. Mais après concert au bobeta ki na ninyo showbiz. Wera lobi moi naye a sala ki geste robin sambon a fini bo apesa lobi succès ne bandi lelo. Wala to lobani. C'est que ouais amtakanga ki mamba héritier wata parce qu'après concert wa to moni banzemba wa tezo beta ke mal générique ku tezo ngisima te générique zo beta déjà banzembo déjà bandaki pe ko beta mais pour to marché ba monter papa za papa
Héritier Watanabe aza déjà soldat ya makasi le suprême abotama na chance na ye na lumière na ye mais coup de pouce à papa na ye ils appellent grâce donc le roi de la forêt déjà aza papa yene mta formé Héritier Watanabe soka lobe maloba wana tozana temps contredire te mais déjà album ezali bien banzembo ezali déjà bien et sengaka papa loba pe moi liloba moko boye mais déjà disque déjà zoki zela nango po tala to misi disque na confinement comme mis album na confinement ba conseil betaka te nini te mais to misi pe biso moko te ba album ebimaki belé mais lelo to suki donc Héritier tona baza nzambe succès na eza robotama asa chansard abundaka na ndenge na ye le roi de la forêt yaki susu pa pesa coup de pouce attaque papa pour la longola malédiction toi pesa coup de pouce non malédiction ça te malédiction déjà parce que nyongi seki na motema non makabone na ndenge mabe rien malé monde na osala émission boye Rodi Matadi Héritier zate nako démarrer pe mutu moko yepa yebite mais ngambo wana sezongela kaka leader Héritier Watanabe na total na émission moko talo baka problème o boye na non ezalaki kaka babiso bajournaliste banani bafanatique baboye bando créer bamakambo na bango mais tout wana déjà eza déjà abandonné quoi déjà koese zonga tomonaki na zénith ya le roi de la forêt ainvitaki Héritier Watanabe soki ebetamaki alingaka azala wana donc na showbiz papa yaki makambo eza bien tomonaki so Héritier Watanabe akendaki korendre mama Sylvie Mapata visite na ndako wana kutu big boss azalaki na États-Unis donc toza déjà en famille tous êtes en famille, disque miange mi démon partout aux olégas. Tu peux si na so ba moto te ozo flash disque, ozo carte de mémoire non. Disque zo beta po musala ya bien, il sala makamba bien. C'est ça. Ouais, disque beta po musala bien mambe salami, balobi linge sale se lave en famille. Et puis kotala na la team wata boza so 4 animateurs au 5 si je ne me trompe pas. Mais il se murmure que yo kaka Héritier amema na ba concert secret na yo po bazoka kaka yo ba mema na ba tournée ba mema na ba banda mboka ezani te mais comme maka ngamo c'est trop dire ça ba concert monsieur 5 personnes 5 personnes mais yo zanga raté là parmi les gens on va répondre ba concert monsieur ko 50 monsieur effectivement ya limité bon total parce que yemo ka mo kolo orchestre et puis la place monsieur de mission mo boye auto le kana Côte d'Ivoire nga fa na zonga na zo vol na zonga po nga na kendaka na landa nga mo po na complication passeport mais kendaki na chando aboki pe ba krina nga donc yemo ka ibinga ya a utiliser ba pionnier mais wana ozana réseau senga charge mboka faza la po je suis un peu polyvalent nako boka krima likolo nako boka se nako boka boy atake pe kala mboka mais ça teke ote ko so pe parti pris non Héritier kabola raté yebina lingara mutu tout selon fonctionnement musala do sala pour batba le déjà parti pour surtout que yo utani na maison mère to utana maison mère bien sûr mais eza pour na maison mère te on eza la team wata pour na musala soki na musala te na oza arrêter na la team te pour on eloko ekote la mutu ko le ka boulot eza te donc boulot kaka pour papi Sibambi Luxembourg ba sepela faut na boulot ba PDG Olangi faut yaka na musala faut na ba créer bien faut za la ponctuel faut respecter ba norme orchestre airboy nini boy likambu boy na donc ya onde salaka leader a otala te ye aza ponctuel ye aza boy makambutu et puis ambulance d'Angola so totali na la team wata musala oyo salaka emona na bisa bato to mono beti mami kangi ya danger mais to moni Héritier akabeli bato mituka alobi apesi bato o ba sala misala kitoko oui mais yo to moni parmi bato bazumu tokate eza manque à considération to eza pour za la mutuka non to abare kaka bato mususu ba mona ta pese mais na cause yemo ka yebi o ça non loin de là Héritier tana ba kabola raté normalement il y a l'acceptation au péché ngai na mo facilité na binga pour ya binga ngana na facilité nakoboka pe tamsu masala ngai nakoboka pe vienanga nakoboka pe tel mais ba guitariste bazalaka MP moi pe mutu musu na concert à Mati azo bambaka biso mutu za ba attaquant défense à négliger bango elingi pe ko lo bateke biso batala attaque to l'équipe défense non Héritier Watanabe alinga remercier normalement avec deux personnes alors baga on a émissionné mo boza champion voilu na manzeku ba contribuer ki na composition ba nzembo mo boye
oyemba mena mi-ange midemo alinga pesa bango ndatali japonais par rapport au japonais par rapport au générique à travailler pe zwa totali kuna babi koba drumer babi basse en plus il insilité non insilité donc yé mo atali na fona bana ba défenseur pour biso toza bato alaxa biso ko péché ako kabelanga lelo mais lobby non donc c'est vérité ndako na ofuta ka ye non faut l'accent ko tu vaut mieux l'accent ko péché mi tout ka za biso na team to na jalousie baloba qui peut trop la team wata bona bo hérité ce ko bete mon carton marque X bato asima tena silité tozawa oyambanga susu apesi batasima po tobenga batasima ba défenseur apesi bango po bango pena un tout d'abord baboka batuté na ba conseil biso to na ba faveur mo boki César Pachoti boki Trésor Liolo le Bukatier boki Matiré Chananga boki tel tamsupa bo 300 400 1000 2000 mutu musupa ko benga babika ambulance na opese pa obokanga yaza guitariste on néglige nzoka guitariste so abetité biso to boka batuté siko ritso tana ba ben fona bandana na ba défenseur après yé mo ka imamuni azosala aza papa do imamuni azosala ba mituka ngo pe mituka nini marque X ya sika ikiti na conteneur maman zo eza ba lo oyaki anga pesi na ba guitariste pe ba guitariste na ba silité pas d'achat tikali na kim tamsu na retour na eboye ba kokozo ba pas d'achi ba mvuluzi ba guitariste msu bazaza na ba Tito Sente ba Shaggy après attends que yé mon père a hôtel asko ambulance yo zaka na kokodi koko mo wana bon to sala ngata mo boye ozwa boye eza sko choix na aimé akabola raté na yebi ninga vandi wana makamuni azo rezo ya kansaka mamba malamu ya kutu polémique te ko ba gitese bazui o banani yo kuna boye non biso ko neza tenga na ko sepela champion vola zui tamsu muto kanangeza na mpane champion vola meminga eza pe sengo un guitariste azu marque X mo ka sika donc talaka et salama te po ba guitariste be to ba bana ba ketche na oza mituka ba 7000 surtout tina ba plaque na marambutu so ba 8000 comprendre. Félicitations Héritier Otana bina acteur sali en tout cas nzambe abakisa po cadeau eze loko nzamba pambola ka mingi pesa la mec qui donne c'est la mec qui reçoit ninga pesi wana mutuka wana tamso apesi koba ko tika bana na classe maman ba pas eu problème moi na famille na batutu batali obimisi pas même $1 donc eza bénédiction. C'est la bénédiction vient de Dieu, eza bénédiction mais kotala Héritier Watana bende baninga ne bazolo ko beta na mikila poto na ba Zénith de Paris comme le Arena na ba Olympia par-ci par-là to bengi toto ateme ezo bima na CC que Héritier pe akobeta kuna libanda mais to moni ba affiché alobe la ngote est-ce qu'il pas encore ko tcha libaya na ba combattant bon ba combattant wana to ko kota te na pesi na mbote na Naomi Sanduku na pesi mbote na Gaïta Sanduku famille Sanduku na pesi ba mbote mangamba ba combattant ba mo wabinde ba osala mamu na bango to ebite so eza lutte contre quoi po mboka eza mamu so musique eza mamu so mais biso to na drôle ba territoire ta déjà mais mara kutu orchestre avant muteli boso avant mamba ba combattre ba beta te pour ka makambo ba combattre po to so ba lobi ka lelo ba combattre mangbe fonga minango même lelo même lobby Héritier Otana baza na capacité wana on ba tupe to ke to beti oui proposition eza mais to ta la volonté ba combattre bino mo boyebi mamuni bozo sala so que ça lit pour na mboka bo tout fait misala bande ko na mi ba musicien tant pis mais bazape batu pour ba combattre musu bazana ce sont aussi des musiciens net ba bokechu aza musicien parce que soko ina misala o yo mo za pe muta musala wana to éviter ça haine to ezali kambuni. Moi je trouve mais ba kolemba ka to ebi peut-être sur ta compte à rendre mais to senga pe na gouvernement na biso akota na makambo ngo to e bananu problème nini oyo kaka ba telemeli biso ba musicien nzoka ba salle wana za ba salle mo boke bo beti bozongi bo honorer ba famille ba musique na biso to bo beti no ba Afrique mais ba salle o ba to bazela ba yo ka boke des Zénith bo beti ko Olympia bo beti bo mais to ebi ka avec Héritier Otana to ko beta kaka Borobeta, mais Borobeta ngoka. Parce que bazo continue côté du jour au lendemain, makamongo ezoyaka grave toujours. Précaution ni bino tant que ba musicien
bozozwa mpona likambo parce que ekende mabe ezoboma bacarrière bato ebele likambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka ekesuka ekóma na moma moko boye esuki ekóma na moma moko boye amonike bon tonyokoli mpe bandeko na so baministère trop toyebi te soki eza lutte contre quoi oyo na otoloba est-ce que nde bopekisi musique ya politique toyebi te bango mo bacombattant nakokota mpena na bapolémique na bango te mpo maki na musicien mais eza kaka baréfléchir bien na oyo baosala mpo musique oyo biso tozobeta mpo tolesa bafamille eza mosala oyo nzambe apesa biso tobetaka bongo bobeti mo basala wana esalaka bien bango balingi te tobeta mais tomona bapoto kuna baorchestre mosusu eza wana oyo esalama oyo wenge tel ebetaka oyo nini boye ebetaka mais baokondane kaka bamisio bazouta afrique oyo bauta congo bandeko na donc congolais ayinaka moningani congolais mais totikeli bango temps bango moko baréfléchir oyo baosala so eza malamu to mabe c'est tout message nini okolancer mpona bacombattant nini okoloba na bango etant que musicien naza bina na message à relancer contre bango te mpo bango baza bato baza conscient na oyo baosala so eza bien bacontinue so eza mabe bamettre yango fin ouais soki eza bien bocontinue soki eza mabe bomettre fin mais nga vraiment nakosenga na bino bacombattant bomeka kotia mpe na se parce que bozoboma nde culture ya mboka bamusicien oyo balingaka koteka drapeau na biso libanda honneur wana ezongaka na mboka liti bosala eza mpona mboka non mpona culture na biso et ambulance question nango mosusu eza boye soki il faut odédier carrière na yo odédier yango epa nani carrière odédier nde carrière musicale na yo ngai te ngai à part nzambe so il faut remercier donc odédier yango mais pour le moment il faut remercier héritier de nabi nde na vandi boye c'est héritier ti tovanda boye tout d'abord eza na nzambe mais na idole na nga na idole na nga ataki animateur naza idole ya Juna Mombafu. Ouais, vous avez bien répondu. Yoka ba nommé musicien moko ya mboka na biso Sophie Rigola étant le troisième coach de Voice Africa. Yo likambango impression ngo za ni pour la likambango. Félicitations. Félicitations parce qu'il fait un bon travail. Mais c'est ça. Bah ti ba nommé wana. C'est que je te le basuni. C'est quand même un bon chanteur, un bon musicien. Abongi na ozala un bon coach parce que mon abat loko ba musicien to yebi ke ba onde ba numéro 1. To mona ba to so ba faire go la fille, la faire go la vida boy boy. Mais to mona kuna ba nommé 4e, 3e coach plutôt. Tes nominations eza nomination donc de ba nommé wana ba yebiti na ni ba nommé. Toi ne loko lo baté. Mais biso ti to yemba rapena ba orchestre ndete ti na boka boy. Na coach ndete na kata orchestre. Eza héritier de nabi. Et na boka ko santé ambulance kende boy. Zonga boy, sala boy. Mais nomination, félicitations. Leader fer et Azaz grand leader ya mboka na biso donc so ba nommé bongo comme moi na Lobani. Qu'est-ce que ba félicitations. Très chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner massivement chez Beaux-Arts Télévision et Bobo ça nous finater la cloche de notification afin que ba notification et la rabino air nyonso. Ambulance d'Angola, soki okoki ko tangela ngata 3 animateurs. Oh ndaso oyo ka bango mona ba oyo so to sanga na bango to kosala vraiment force mboka. Te animateur ndeti ngai boye pour le moment. O ba leka to o toza na moment. Na o ba leka na ba o boza na bango. O ba leka bo fona tala ba Vejuna. Na tala ba Bill Clinton, na tala ba Celio Scram. Ba se belé. E bo o lelo. O lelo na tala ba Chandoa. Na tala ba Gradel, ba Platangwangi, ba Zaza do ba te ba se belé. Mais kasi bango nde nayebi capacité nde tozalaka na concert wana yebi ke chanda so akebo ngafuna yabo c'est ça liboko libanda yoka bango te kwa libanda na yoka mais naza mie ko juger bango te pour na fanatique na bango te mais nga na otala o tozalaka na kati ya orchestre o senti bena ke te ana capacité so nga na kebo c'est ça kaka siko lo so baloba cha coach par rapport ya ba musicien ya ba animateur o bazana RD ko ba longol o ya groupe na bino o ya kilelo o pona na se mi baleka na ça ka ba animateur ndi bazana mutu to azana ba fanatique na ye mutu to azana ba batu na ye comprendre ambulance ana batu balinga kena nde to sele mission baza ba finga na batu ba sepe ba animateur wana ba mutu mutana ne siko ko tsa coach ya Congo boye c'est un peu difficile
C'est un peu difficile. C'est un peu difficile aux la coach à tel, na tel. Et ça la maté pour mutuna li kabo nzamba pesa donc. Biso nga souci nga za la na pesa ka des meilleurs de moi. Batu ba sepela c'est tout. Ndina boki ba wata Gucci aleka na nzela ba jaloux nyonso babatama. Kala tozala ko benga mama lelo ekoma mami. Na okabina oui Guilhem nga sepeli. Platini mwinda sepeli. Ouais, c'est l'ambiance de l'émission, comprenez. Tania Matadi, ma petite sœur chérie, Ayo Babizé, ma grande sœur chérie, Déborah Matadi, Bavedi, une femme respectueuse. Patience au cas qu'on a le labino fort. Ambulance d'Angola. Kota la lelo musique na biso. Ndenge zo kende. Et kende na ko kita, tout les autres na ko mata. Musique ezala ko mata makasi. Dès ba miange mi demo. On senti confinement, ba maladie mo ye na mboka auto e barate. Coronavirus, mais ils ont bêta. Moute bato ali ngaba bombela biso musique ezaka ba combattant. On comprend? Malgré to beta na ba salo wana te, mais musique ezali kolo au sakana te. Toke ba mboka na toko na mboka mo fin fond. Net ba goma. On senti muto yemba mama kitoko aboye bazui wa musique eza. Culture na biso ko koya te. Ezaka nde ba salo wana minene to beta suti. Po ba salo wana ezalaka ba congolais te mbayaka. Moi au pays boye au kuna ye ba West Africain au banani ko ba lelo sango ekende mais ko ba sala to beta souti mais musique na biso exact toujours est-ce que faut beta kana ba sala wana po bozala au top mais yango parce que ba combattant ba lobby ba Nigérian ba beta trop peu na mais ba sala wana yango sala ke po ba découvrir biso ti ba découvrir bien gens na ba clip ba zo découvrir mais na ba concert des arrêts place muto ya mona menake oui. Bah concert on est ça la public et côté il y a pour mission du temps qu'on se retrouver c'est ça c'est ça ouais. Et puis ambulance d'Angola tu as besoin studio pour un album asika o ezo bima kombo na ozani et album ou single que single les générique pour moni ba clip ya banzembo mususu nanu et bimité et retour tena parce que mon aïe tozo yemba trop ba type bokana ba déclarer tozo yemba trop ba mboni muloba Moni Moulouba, il y a ça ba goma kuna. Ba moto zo yemba to yango ne sengaki ba clio etikala to boka ba mami wana ba mema bassin ba bilo moza wana nde to salis ko woso. Générique moi woso. Bientôt là kalami te déjà mamuna nyonso. To zaka mo konza mboka so kiti apesa skoyo makambo. Titre générique en woso. Ba be meme bango likolo mabe. Somo. Ba be bala la time wata to bologe bango pan kombo babezaki na mama yaka to kombola na kombola banimatere tout na kombola balonaki matembele na sopelaki mai te likolo ebwaki mai mama nini ebwaki mai place nabwaki mpe Audrey Luzolo nabwaki mpe mokrimo nabwaki mpe bakote wana donc bientôt les obima komona baniance naona ndenge okendaka nango bongo source d'inspiration de la année. Elenge musala te navandi pe na mbiaka navanda na vieux juna série wana kutu nazaki nanu moi navandi ba 8 ans na pese mbote bile ko passe les pas juna maman navanda na vieux juna kolongwana na ye wenge maison mère ce qu'on a zo activer ce qu'on a kata la team wata zo activer la team wata mais tombona ki yo na maison mère au salaka passage mo tika caché mo ya makasi otamsu le animateur la maison mère na umela rapé na sala ba 8 ans 9 ans ça ba 8 ans 9 ans mais lo pour les agisco lo ka suka na nde yaki et pesa ki tsa ya on a remixé le roi de la forêt à travers Ritio atana be na remixé na dadi ngiama senga fonda Ritio atana ba bité tsa papa né na tsaki sko le roi de la forêt donc et tu as obligé que tu as papa oui kala tozala kobenga mama lelo ekoma mami nalingake na ntina sheri nanga nalingake na ntina nabengake dadi nanga dadi wata abite sa dadi yango na tsaki siko dadi to pose ka dadi wana ekangi mambo efongwami on est arrivé presque à la fin de notre émission. Une dernière question. Ambulance d'Angola. Lelo. So ba bazong so mo la moke. Balo ba musique za la te na mokili. Onga oza nani.
Nenga za pasteur. Quel seul On va pasteur église ni. Nenga za pasteur. Il y a église ni processement. Il y a protestant, catholique ou des réveils. Protestant. J'ai fait un grand protestant. Même un protestant. Malgré que dans l'école conventionnelle guibanguiste, mais na koli pena na l'église protestant. On a na kojeko. Na mère na biso na banani. Donc tu es un beau choriste. Il y a Rosaranate, on moni comme mélodie et vanda. Mais total ensemble nenga même la biso. Un jour, tu témoigner mon à travers pasteur Joël Makoba na pese mbote kotaza. Moi aussi je profite au saluer sous pasteur Joël Makoba et ma maman Iriel. Je vous aime beaucoup, vous êtes ici mes parents spirituels, n'allez trop. On est arrivé à la fin de notre émission, vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs, dans votre téléphone, il y a Rolanda émission, il y a Tratien, il y a Lelo, Toko Minasuka, et nous remercier mon boss Papi qui est depuis Londres, et puis à Rose Rajab, Rabi Matondo derrière la caméra, vous étiez nombreux dans les labino formes, internautes, tout, abonner tout, il y a Beaux-Arts Télévision, à continuer à vous abonner massivement. Et ambulance au repère ça m'a bangé depuis dernière. Bon, on a passé la dernière mois, on a séparé ma casse sur le matadi donc on sala kitoko. On a passé mbote dans Océan Diallo, azola nanga les patrons Océan Diallo, type Bokana, les seuls qui me restent. Dadi Mavungule, sans oublier Diesola London, au Tinde Komi, Trésor Madrid, garçon lecture, Magé Mikolo yo. Nazo comprendre était Patrick Ebinda. On a passé mbote dans Régine Ilunga wetu. Maman présidente na à Paris, il y a des Dima, ils sont mobali. Donc ambulance en yo tout retourna tout ça embaraja yo. Tout ça embaraja mamouane. La time wata wakoza nostra. Tout ça embaraja et le moi qui loue besoin na olambe na bien. Place on a boire ba Patrick Libanais. Na pesi mbote place na poser pena ba. Je reste MC Mundele na pesi pena mbote yo bikaka. Donc plus 243 89 13 07 004. Plus 243 89 13 07 001. Ça pour nos remarques, pour nos contacts, pour nos contacts, on arrive à la fin. Peter Ngaba, ma belle-sœur chérie Sharoufa Mabou Matadi, Pipi de Matadi, je vous aime beaucoup, Belangim. Bisous, ciao.